Voisine, yo mote mama be, bima la vie à la patrona. So baptisé comme on peut appétit kalimba moko. Au droit de te ya comme ya famille bota. Ce que t'as que bijou la reine, soit bisco que non, tolongo la famille bota pour la droit de te tout ça combo, au peut ça combo ni. Na pesi boss Emmanuel Macron, bambote belé, boss Emmanuel Macron nazo zela. Motema ya mama Rachel Mianda. Obevi kada na lisumu te bike beti to belé libaku Sumu tete. Na isumu tete. Zana ebiso yo sali muninga mabe, ostubi muninga mbeli na nini. Apo ye ver ye. Sunganga na difficulté, na zabo ye pe na mawa koka te asungi yo. J'ai mis ma biso likambo se leka na ngwe sila. Est-ce que faut que sola na de Londres te boze pe mboka moko. Réseaux sociaux et lukalongo solution. Au moins te banda bo banda ko leka na réseaux sociaux solution ezo mate. Koloba no ka biloba loba te pa ba mono o tie nyovi ce qui faut de te belé na longi o tie moi ce qui mi bo benga on kubi ce qui kubi ba benga ba plante o kuba na o tiango. Après, on va n'importe quoi. Objectif est ça, il y a tout va permettre la Belgique de récupérer bango, papa Alain, Marina là-bas, bango tout Richard. On a okende, azayuma. Tant que mutava na katali bilan na année mobimbe za positif na négatif. Ce qu'on au Belgique a commis biso. A olinga loba na batu nini. Na nyonso ko sala keba na suka la ngo bilan yo za la négatif. Nzamba nzambe ba compara mutu te. So biso to sa ki jalo lo bango ba osani. Yo mo le cas de l'émission. Nga balobi na porte parole mais ba porte parole ba bimé belé na ba mama mibimba. Ne ba yaya. Kando yo mo lobi ke nga na yebi de Londres ko le kabino nyonso. Oye ke de Londres senga ke mo abeti tour na kin mo azongi siko. Siko yo mo mi lobela yo mo mi pese la réponse. Mama, bosa mamloko boza bana kinte. Lo lendo ngwa nini? Mutu avanda na banyama azana manière tazana savoir vivre te. Mais lelo baninga lo bosa ba musala moko. Batiola ko na ndeke no na musala o bijou la reine sala. Mais que quand on sous na terme bien de babenga ngo mukala jalelo ya bezi kandi la patrona jalelo na lela ngomade jalelo na lela enfant na linga ngo makasi avant banalise na mnobo sala wana faut botu na bien so po lingo sa analyse benga ngai na kopesa matière bazara même morale même morale. Ezala bongo na couple ezala bongo boko kende liboso boko avancer so que ezake o azala gauche o azala droite et simba te donc ouais faut simba te bo kabwani so que la vie na bon kabwani Finga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele.
Tous les plaisirs est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur GI Télévision avec la vôtre Jemima Ibele, Baxelaranga Kandi, la fille qui dérange, gros bébé de la presse congolaise. Hein, voilà, je crois que ça est un bon moninga le sous famille Bota, hey, bambote na place Bota de partout, la Chine de Karine Mokonzi. En tout cas, je vous salue, je vous aime. En tout cas, je salue tout le monde au Bota Langai, voilà moni FM 4 fois boss hein, depuis Paris. Na pesimbote nanga na les boss JB Koumaluta le vrai pétrole de Dallas, matos pour ngara Jemima Ibele, na lingable moi trop, na lingable moi koleka. Belvi quand dit la patronne maman Poutine. Maman enveloppe à chocolat, bambote na yo, place de Talanga. Voilà, l'actualité oblige la famille Bota et aujourd'hui, je vais recevoir pour vous la porte-parole de famille Bota, l'artiste Kilimanjaro, maman prophétesse, Bijou la reine, bakombo tout mon PC yambinga yambiji. Ça fait qu'on va essayer un peu de parler, tout me rappeler que soit là. Merci beaucoup à Exaucé qui est derrière cette caméra. Merci à tout le monde au Bota la biso. Fungolanga ba mon appelé invité na ngai yambiji moi la muluba ya tanga. Bijou la reine Kilimanjaro, maman prophétesse, ça tu reçois ma premier belé, ça fait plaisir. Ya Bijou bonjour. Bonjour. Kandi. Maman Leki. Bonne santé. Santé ça bien bébé. Kando zomona. Angola tata. Tokos. Bijou la reine, oya kenda sango, bijou la reine, oya yebala kala. Surtout peut-être que non, to calculer bano bana pena carrière. Ce qu'on a combien déjà d'années na musala. Bijou la reine. O bande ko ba yebité. Pour batu bazoya YouTube sika ba oyeba biso te. Bijou la reine na banda théâtre pas mangwao. Pas grand yaya. Moli moné pe manakimia. Tozara na ba ya mundweri, ba vie gaou, ba kisita, ba de Londres. Donc na yo ça la groupe nanga les temps de la grâce. Et ça li 17 ans. Et comme ça 17 ans na mais on a groupe nanga les temps de la grâce. Dans les temps de la grâce, c'est 18 ans. 17 ans, pardon, groupe Nangaï. Nous avons un groupe na Brazzaville, où on a mon président Pistolet, la PC Bambote et Belé Bissika Azali. On a qui ça, groupe Nangaï Azali, président Kaouma, disciplinaire, il y a groupe les temps de la grâce, papa n'a pas japonais, il y a Kota Bilambo, Sakanate. Groupe Nangaï 17 ans. Bijou la reine, 28 ans de carrière le 20 mai awa. Naebi keto fêtant on a juin par rapport à Makambo ba activité tozanango to salara chaque mois de mars. Donc yango to poussa ki yango le 12 mai et le 12 mai oyo. Donc mambo eza tellement belé to ki ko mélanger mambo belé et puis na ANTPC tozo fêté to pesa batu ba diplôme ba chef pardon ba CG Oxygène na papa mso masumu na papa Alain Kayembe ba papa Ntakala bazo pesa ba groupe ekokisi 20 ans ba trophée na ba diplôme de mérite yo za la carte déjà ngape na carte ba pesa ba groupe so carrière na ozwa yo zoate pour a 17 on a 17 ans donc et aux allez le 17 mai au mona toi un événement le 12 toi un événement sur le 17 pour na chani nanga fête nanga on a juin en tout cas 28 ans de carrière bientôt. 28 ans de carrière bientôt, Bijou la reine. Si on a tout nos questions par rapport au sali trop na musala oyo, ba peso ba kombe belé ba maman prophétesse, ba kombe belé. Mais lelo ba ninga lo bosala ba musala moko. Ba tiola ko nande ke no na musala o Bijou la reine na sala. Mais que quand on aime sous na terme bien de ba benga ngo mukala jalelo ya bezi quand il la patronne hein jalelo na lela ngomade. Jalelo nalela enfant nalinga ngo makasi kombo mususu ezala te apa ki jalelo wana mukala kutu bien malanda ngulu oza mukala ya la patrona ya Poutine ya na biso mukala ya mère boss
ça qu'on d'entend au bon sur collègue sur cholo pena bon sur cholo ba cha mu na be ba yebite ba wonde ba complexé ba la identité te boza wapi au juste boye pembe na mutu bo sekisi ewe na boye bo pesi mukongo bo chubi embeli na mukongo mais non boza wapi bo la identité na bino bo pesa position bo la position te ba hypocrite nde bino pesa position nga na famille bota ya sûr na mi pesa position na ngai ba mamba bele bato bando solo ba to solo na bango est-ce que nga na yaka na émission pona lo ba keno mutu bo ya bloquer nga mutu bo asali bo e bloquer yo ba bloquer mais oui oh bon fona yo lo ba na émission ke nga ba bloquer nga pour ça ngani oh non regretter na ni par rapport à ni camarade bo vana ka bolia so ki la pat ngaza camarade ya mutu te so la patrona a bloquer nga na okapasi pasi makasi parce que te na mona nga bato na mona nga bato jema ki jalelo nga penze to ça et futanga na niveau moko non ki jalelo na ki mukala na nga ki musendi na nga to ça oh na futela ndaku bana nga basisa ba classe ba université na ki jalelo na nga na bano ba yebi nzambe na ki jalelo na nga sikoyo bana no ba na éducation ni bana nga ba bien éduqué so tali ba ba français ba oh bana pototoni mais bana ki sasa batangi ba université minene divan kilman atangi na exam na nini ifasik boyebi ifasik mwana nga mibale d'or kasa kilimal atangi na exam alinga landa mama na Karine Pala akoma modéliste a continuer mutu muso ayebi nga te bijou la ngana bota bana 5 asundola bona kingasani pa mama nga kufa mama so kufa tongo avant ba analyse na mnobo sala wana fo botuna ka bien so po lingo sa analyse benga ngai na ko pesa matière koloba no ka biloba loba te po ba mono o tie nyovi so ki fo de te belé na longi o tie moi so ki ni bo benga ngo kubi soki kubi babenga ba plante o kuba na o chango après banjolo ba n'importe quoi mais bien on peut mukolo pour anniversaire déjà ko 85 ans ya mukolo oh nga 85 ans d'âge nga na mukolo oh na mukolo na lelo te oh na mbiaka kolanda nga boete nga chaka na nga make up te na nga naturel tole long nanga apaka rouge donc na bona nga na yo bangi na tongo so ye na tongo pa nango mona nga normal na bona bangi so banga o elong nino tole musu na tongo long musu na butele musu tala nga bien yango yo amukolo na 85 ans d'âge mete long nanga na misisate bijou la reine de ba comment permet na la patrona ba ngonde baza la base ko kaboya la patrona na ba ndeko na yo basala musala ba uta pena ndaku moko ya tata moko yo za kana ya mangwau oyo sa ni na kata ndaku na bango yo kupanza bango toyoka ebele ngai naza mangwau Lisboy to yeba na bela lelo te to yeba ne kala avant kuta kutu groupe Simba to yeba na bela kala place azalaka nga na ndo okenda oyamba biso pe bien to lie to meli ba transport do bota mabongo ok lisolo ngo pe na ko ba mama ni biasi sabi mono tanga otanga na ina azaki mo la ba ya ba vanja sombi ba secret biloko olia e mo makamo azo sala tika biso to sabite donc eza abota manango moni to mona batu musu ba na mbongo akabaka te tipa okufa mona mutu ye mto na mbongo mutu mbongo boye oketele bo ata transport ezate ata jia komele ezate do ezate kenda omoy ba mama ni motema papa de gonde to vandi boye to lie to meli kota suka mwa transport omo ke mutu ebo va na batu mutu avanda na banyama azana manière tazana savoir vivre te mutu lokola la patronne honorable CPI ya ba mama na Rolex ngote obi belveza mwana ina eza ina na inas yali kama inas na ba ina sko belveza ya wapi ya ina to ya inas ndeni eza ba élève oyo bazaka batanga na kata ina do bala mo ba génération bala mikie mais na kata ina sko
bana ba blé blanc moni blé blanc école secondaire na primaire sko inas nanani yaza evaza nani atanga na ina mwana ina oh papa biso mopa mokonzi abi ah soki penyanga nazalaki mwana ina voilà ah la patronne belle vie Kandi maman naturelle maman simple CPI ya ba maman bakakolo na eloko te mama komi obanda ko mabanda na bandi cassette bakoka te po bakoka kaka yo te histoire oyo ntango olobi ke mama bando koma histoire oyo mon âme n'est pas partie bato balobi ke no belvi amibeti histoire ya vie na ye moko donc boliaka nanga bomela nanga boluka bosalanga kaka mabe ntango otalaki histoire obi oyo pena kobel atobeli bolama belvi eza ndeni bato baolinga ye te azala na mama boye nayeba te mwa mwasi oyo bapesi ye motema ndeni ana motema moko non talaka na première édition asombela biso nyonso mamaputa ya karaoshu deuxième édition tout le monde alati elamba belvi oyo balobanaka te ngai etalinga te nayebi te soki baoyo balobanaka te mais alingaka ye te troisième édition mpe soki ozaka olata mpo ye aza motema moko non namona motema na ngai na okoka te nga mpe na motema na ngai na okoka te rancunière takanda nga nde siko na kanda naza rancunière te na mpe na kanda makasi epuis nalinga bétise te bétise mpenza oyelanga te so mpe na kanda boye eza mpe tokutani ofafa tokobetala makofi mpo nasala sport ondima te yaya so nabeti o likolo na nga moko okufi te Bijou la reine, tu as continué mission. Donc je rappelle que tu as la porte-parole, il y a famille Libota. Le lot au bilan négatif. Tant que tu as le bilan est positif na négatif. Ce qu'on a obéi à comme les biso. Alors linga lo bana batu nini. Na nyonso ko sala keba na suka la ngo bilan yo la négatif. Kasi te na ndenge na biso pe batu nde to zala bo. Obandi na janvier. To comme na ngai. Natambola ende nini po na okota ta msu 2024 na okota kana bêtise na okota kana makambo na leka na ngona 2023 non donc na sali penja bilan na ngala moi ke non il faut na bala na sali bilan na ngala moi mona lek na nga ko lycée ke nga pe fo na bota donc bilan na ngezala malamu soki kaka o continuer kaka ndenge bandaki janvier ya 2023 ok na ngo su na décembre okiti na ngo su na donc au sein de l'autre na mutu penza o azama yele faut salaka bilan au ça appelle bilan ezala malam toujours la reine babi ba tout ba approcher ka bezi comme la patronne suka lango trahison tout suka lango déception tout komona olimwe mwa muke ngakula kama ndini porte parole azoloba te moi blo mo bime a ke no objectif eza ya kobotola bato tout ba permettre la bezi ko récupérer bango ba papa Alain ba Marina là bango tout ba Richard oya kokende aza yuma parce que nga pende na vandi boye na ebité na oloba jamais te na vie parce que vie eza ba réalité maintenant ko sala ngote so botika ka bino moko bo benga ngate po na oya te place na bango o ba lukaka bato bakende esimba te nga na ebisa o jemima bateka libota te po na mbongo na lobango kozala complexe te leti banga boye nazala nanga complexe te po nyonso na sina mona na mokili siko na okeza complexe na elo nini po kuna pe bakenda bazwa na bango lote bazwa mbongo ebele coupage makasi kuna ba rôle ezaka makasi banda kwa kitoko tout c'est dans makamtu kitoko papa na biso chaîne okenda api chaîne mo esalaka succès makasi kenda apa onzambi na ba prince pe banda tourner kuna to vision ba nana takaza bakenda api kasi na mokili ba osolola muto osungolo bi oyeba te ko tuta tolo te lelo po batu bayaka liboso no pe bazalaki batu bayaka liboso to vision mutu nini to tala film to vision te so ekoti nanya kotala te ba janti boti bwabwa mama bosama muloko boza bana kinte lolendo ngwa nini lolendo
ndongwani comme c'est le kola nzambe donc soki boye na boye comparaka ete nzamba nzamba otika nzambe nzamba nzamba otika nzambe nzamba nzambe ba compara mutu te so biso to sa ki dialogue bango ba osani Yemo le cas de l'émission. Nga balobi na porte parole mais ba porte parole ba bimé belé na ba maman mibimba. Ne ba yaya. Yaya. Auto ça tout se paye. Bino bata ba français. Tout se paye ici. Voilà, tout se paye ici bandeni ndenge ya bijou la reine alobi. Ici ba onde lo ba ma on a bolo. Ici ici Junior Nzambi mwana 9 ans. Umela vana na ngwende. Ntango mo vanda otala pena oyo aya na simalanga. Oyo aya na sima. Ata otala ba kombo te. Mais kana ko estimer moi mukie. Nanya balango pe ba na simalo par rapport ba yaya o ba otuta tolelo ngai. Po yo mutakale. Na tanga na komba mutu te. Biso mama pekisa. Biso mama pekisaka. Même ata ko leka ba émission mama pekisi. Mama pekisi. Mama pekisaka. Ba émission abi non linga ba émission te. Comprendre? Nano innocente, innocente. Mais alobaka na biso bo finga te, bo tiko sa ba émission. Mutu musu ako lobaka ami lobela na yeye moko mi baluka na yezo mi baluka lokwa angulu pe mutu osukola ozate. Omo bake bwake na maye wo. Donc nazana pona otanga bakomba batu te. Soit ka oloba ke no obezi kanda na lisumu te bike beti to bele libaku isumu te. Na isumu te. Zana ebiso yo sali muninga mabe, ostubi muninga mbeli na nini. Apo ye ver ye. Sunganga na difficulté naza boye pe na mawa koka te asungi yo. Azapeka na lisumu te, atana wana te, aka na lisumu te. Voilà, donc je salue maman Hortense depuis quelque part, depuis Paris, donc on a fait Simboté dans la maman Belgique, depuis Paris. Nabaki Awa, naza famille Libota, mais là, chroniqueuse. On va essayer un peu de poser des questions sur Oyo Kenon, Boroka, moi, parce que Bijou la reine, Azapé Ndeko, Namusala, Yaya José de Londres. Bijou la reine, Adan Ndeko ya bateau va travailler na bango. Donc ce ma bémo na côté ya Ndeko la bango était que moi si elle va peut défendre tout le bakaya ya na biso José de Londres na Charlie Malou la kango pe umeli dossier ngopé ngoko na ba kwasi ba kabona te alors lelo bébé sous le marnini oh après sorti mais l'été qui a José de Londres alors pe ma bête mais Charlie Malou la ndenga yé a brosser donc a brosser pena ya José de Londres que moi na ye abengaka bobai ne papa mabenga José de Londres que moi nenga d'abord José de Londres faut ndenge akimaka divorce tout fois ya aya kondima ko se présenter de apimele mukanda ba sinte mikanda donc makamutu ba lobaki yango tout be kapé ko partager ngona ye moko Bijou la reine ya Bijou kini na tuko loba be ka ndeko no José de Londres on dit azana na poto mais poto mo ya kimia te pour la mwasi mo babalaka okolo bani par rapport na. Bon, mutapesa kimia za nzambe Quand je suis mokilo kanisa na kimia te. Mais nzambe ne mutapesa kimia. Kimia kolekola la pe pongi kitoko. Lelo ndaza mosala nzambe asambela makasi. Babundisa ka étoile. Parce que moi j'ai mis ma biso likambo c'est le kana ngwe sila. Est-ce que faut que sola na de Londres te boze pe mboka moko. Réseaux sociaux et lukalongo solution. Moi te banda bo banda ko le kana réseaux sociaux solution ezo mate. OK, divorce ba kena nango na ndenga kimia. Si ko komo kena ngo sala boy bo sa boy atabino moko. Atabino moko de Londres za papa bana na yo. Faut zonga nanu te, zonga ka Charlie Malula zonga baloba ni zonga tala sima zonga moto. To boy na biso te. To boy te, tebi ke batu bazaza na sima na yo. Mais o ba otinda yo mais zonga mutu soki baloba ni. De Londres oyo yebi. De Londres Charlie Malula de Londres oyo yebi. Oko meme na ba vidéo beauté. Bo sila na kimia. Est-ce que mutu nyoso to sepela na réseaux sociaux nga de Londres nda azabo mutu so aleki na te a fingi nga benga nga la reine wana nini faut éviter babiloko aloba osiko yemo mutapekisa biso yemo muso kilikambo au moins ozaki diba abengo siko e bon siko na yemoko a sepela na ngote
ozomona toza bijou tolekaka na tv mais tout le monde talingaka mpe caméra yango mpe bando yaka ye pa pamba omona eza kitoko te bayeba kosisa yango mwana wana ipare eza ya 2 minutes namoni mpe ya modele mpe alobi nga mpe nayoka yango babaketaka ya 2 minutes ya modele aloba bongo ki na chez biso chaîne ya chic abi ayoka yango mpa Charlie tona ka ndenge kaka bato baloba kaka mpe bato mais aza ya confirmation te mais nga nayoka na ngango te nga nayoka te mais nalandaki abaki kena mama bango alobaki basengai so mbongo soki mama bango apesa 50 mpe 50 basala ndeni batika fale baki esala nini test yango toyeba mpo boye yo mona obeti lisolo mutu nyonso to azwiti ntango mosusu likambo ezalaki ya ndako bonge bosi eske de Londres nde oyebeli azaka biloba aloba na ye atumbola ya bato eske akoleka emission mpo akota na kati ya foyer na ye vie privé na ye mpo abimisa yango libandaki ngai naloba ye na mwasi na ngai ke mwana na aza ya ndeko na ngai omwa teke ye moko mpe alingi aluka problème entre de Londres na frère na ye bon eza pasi biso basi toamaka mabe biso basi toza mabe makasi mwasi so alinga nurio surtout basi ya poto nyonso te basi ya poto nyonso tu te basi ya poto nyonso tu te nde mpe bafinga biso basi ya théâtre nyonso bandenge moko te jemima nde bandumba kasiti bafinga meme ata bino mpe bajournaliste surtout bino bajournaliste na bamisusu ku bayebana na bango te na bamisuku batangela yo tanga ngo siko mutu musu atangi neta moneka YouTube loko oza pembe otiaka nyovi bien yango lekaka mpo nani otangela yango te yango ozomona baosala baanalyse moko ya mutu na makolo eza te donc ngano esaka Charlie Malula lukaka kimia oza mama bana biso mpo eza makambo bakouple ya mystique bakota te tozala na mpona opesa conseil tozana pona opesa conseil bobalanaki osali bolamu mingi pa de Londres pa sali bolamu mingi pa na yo do bolingana ata bolingana biso ozalaka te tipe komi boye bokomo yesa biso siko biso tosani lelo so de Londres akufi olela ozwa nini parce que ana bapasi kande oyo yo moko lobi ke ngana yebi de Londres koleka bino nyonso oyeke de Londres esengaki mo abeti tour na kin mo azongi sikoyo siko yo moko milobela yo moko mipese la réponse chana se Charlie soko cheki na se biso ta musu toyebaki te ngana okoya mpona tata mwasa bana bato mususu bayebaki te badongolo miso bayaka balokoti makambo bato ta mususu divorce mpe bolinga bosila na ndenga kimia bato mpe bayebi te to mpe bolinga bozonga na un jour bato mpe balinga baloba bakabonaka kutu bazonganaka faut éviter YouTube oyo to éviter réseaux sociaux surtout pour na bakoupe nga kamwaka nde boboye na mobile to mwasi oye nango ngaku na boye na mobile nga ngaku to boye na mwasi nanga po basani isala elote biso mesana biso na mafinga na mesana ngo pour la vie de couple non supporter bafinga makasi kala bafinga ko neso bafinga tisiko bon siko ya siko bofinga leti nini po ya kala kutu bafinga leti siko bofinga nini yo lingaka na loba mabe tem su ponga na ebiot zaka motema pembe ozaka na likambo na moto te so ozala yango mabende ozala yango so ozala yango lobi na poa ebimi tala mambo ebele ça sert à rien tobetaka musique tolobela la patronne Belvique Kandi honorable ba maman CPI ya ba maman moi si kitoko CPI naturel oui Belvique naturel on ya chanyo pipo cheka te bozaka ba ngata te na yinda te na chaka 4 couches te Belvique naturel sur simple tonto mo abetelanga sobi alinga fimo boye bakre na yeso na chambre na yebiso fianga na lalaka boye drac donc couche penza etika na mbetu auto pe fili tama ado elongo comme on dirait pasoli boye koto elongo musu na butu aoka soma bio monstre tondeni fianga
Bika boye crélo ka ba problème. Nga banga problème. Nga fingi mutu te na tanga komba mutu te. Yo le ka tanga kombola. Nga be tour Cour suprême. Cour suprême. Pour ça la bageo limbisa sa nga na limbisa te. Nga so tangi kombola ngo fingi ngai. Ha, wana mutuka te, ozwaka moto. Atoza mutuka pine toboka. Tokuta la kaka. Tokuta na je ma ba sala ba blague. Wa ba sala ba je bakangi na linga na sala boye pona koma so te. Fo sibira ngo o iloka o lia vungule. Po petongo obima. Obite makala te. Nga bongo. Nga chaka bat na makala. Oh, nga na sala bongo. Nga so meki na nga na otiko mona ayuma te. Na timba makasi ndo mona abu. Na timba. Na kota jemima, to zaine bien. Lelo expression j'aimais changer. To banda okuta na ba tournage, to ba tournage za ko moi, lui bozaki to msuna ba Gabriel ba bakata bien. Bo kabwani, oui tournage moi reto moi pe ba tu penza ko ba changer bilongi. Likambu mo eleka kiwana. So poza yuma okotipe. Biso to yeba mambo ebele mangwa u. Président Mso la die sobe ba timbisa biso ba mambo betaka to bana nouvelle oyenge. Bana nouvelle oyenge. To yesu bana Lisboy. Ya Spiegle. Mutu montre. Wana nde théâtre. O bossa théâtre te. O bossa le théâtre te. Joue la reine. Lelo makambe comme il y a droit d'auteur par rapport à combat famille Libota. Sauf que babi que notre elongwa yo linga ce qu'on appelle ça commune parce que y a famille Libota. So baptisé comme on peut petit kalimba moko. Au droit d'auteur y a comme il y a famille Libota. Ce que t'as que bijou la reine, so babi ce que non to longo la famille Libota pour la droit d'auteur tout ça combo, on peut ça combo ni. Na pesi boss Emmanuel Macron bambote belé boss Emmanuel Macron nazo zela. Motema ya mama Rachel Mianda babi mama sociale ya nanga Nicole Maya maestro full option na pesi ombote anniversaire nezali 22 yo to yoka te papa mso Laurent Sokoko babi mokonzi ana ba compagnie minene foto beta masolo ya bato bambongo lokwa ba Laurent Sokoko ba Willy Musheni ba boss Pablo Kin faut beta ba masolo ya bien. Il y a toutes des questions par rapport à droit d'auteur famille Libo. Mani motema papa de gars a to pas maestro musique ya kitoko biloko olia kitoko masanga ya pio ya bijou. Ozoloba nini? Ozoloba mambo droit d'auteur famille Libo sili. Honorable Belvi Kandi, président Janobi Nanu mwana mama kuya seku ya champion. Ya Théo Zambota, mutaliaka dollar elala te. Mutaliaka dollar elala te ya Théo Zambota. Na pesi ma copine na Londres Totine Diamol Asumani bambote belé. Papa na biso opération zéro mulito olugane batu babongisa mboka to boy distraction. Bobongisa mboka leti papa mso Teddy Luamba. Aye na opération zéro molili mokondi na SNEL. Opération zéro mulili. Papa na mso Fati Beton. Papa na mso Fati Beton mokondi toponi yeyo. Teddy Luamba mwana mboka. Au moins que 12 yaka na musique te. Tina théâtre 12 ça. Belvi Kandi nzamba pambola en tout cas mère. Umela na bakisi na longo na 2 ans na pesio. 2 ans. Yanga. Donc dimo kufa na yo opese ba. Yazalaka po batu msuba oyi asunga bango. Pona motema na 2 ans. Ba oza ba olonga ba OK. Na pese 5 ans non. 5 ans, nous avons 85, nous avons 5, on a 4. Na pesi. La patronne. C'est payé à ma maman. Ko banga na ote ko ba na esa ko banga lo te. To yeba ni ti batu ba okota ba théâtre, ba oya, ba mabumwe vimba, makolo nzoko, makolo mikie. Banda ofete ka anniversaire on a ba feta kaka. Banda bazalaka na ajuane matarate. Siècle. On a 85 ans. Yo leki déjà. On a 2024 on a 86 ans. 50 ans déjà. Ezala na okaka.
ba 28 ezali ba 38 ezali ba mike baza ebele voilà tokomi koshute bota en tout cas nzambe merci nzambe asikatenda oyo nasambelaka apesanga bana mayele bana moko bana éducation kitoko bana moko bayebi nzambe kenda na moko na nga na Dubai ye kutu mutu abengisenga kobota elengi bo nde nakumisa mwana nga apo sikoyo olobala nga nini okumisa mwana opoa nini nokumisa yeti ndi mpe nakumisa ala patrona nokumisa yeti ifo nakumise mutu ala makambo kideo nanga etosa tu la reine porte mara la seule. Yeah, sûr. Famille Bota. 28 ans de carrière. Non, c'est là-bas, c'est loco, moko na sentir. Na sentir parce que Bozali, na 28 ans de carrière, il faut na fêter avec vous. 28 ans de carrière, nanga. Est-ce que le Cambo na tout no lobango kaya tout moni ansiluzo la sengi mama Kalunga pardon pour la popota lo baki pona ye qui a kepoto na 23h ba makamutwana aleki a sengi pardon na miso président Caleb et tant que yo posa maman okoba ni na je parce que bien joli moté maman makasi hein joli Kalunga moté maman makasi joli Kalunga c'est ma sœur asa moté maman makasi moté maman makasi ngala e bango ba ya moseka ba bibiche na e bango ba bakata ba Karine Pala na bango bina eso na yebi batu nanga bien motema makasi te mutu alabi joli Kalunga motema makasi akosi azaleki na ye yaonga alobaka respect ezalaka réciproque leti ngande naza na baleki na ba princesse ba Cardozo ba Renate Ifoku lokwa nga aza yaya na banda théâtre liboso na bango pe na âge na ye kaka na bandi ko sa keso pe non ba manke nga pe ya tosa leki ya tosa yo ndenga na boti divin na na Dorcas nanga après na ye allez yo le na kiti boy poani allez tema sa boy te ponga na bota e bango non to lingo tindo c'est ya pardon ezo non boy komelanga na po pa mama ni ana biso za musika zo na mbongo yo kene na pa mama ni sala boy o bondeli a okende mais zo na mbongo kene no na okete ozo mona donc Mama Kalunga ya joli motema ya pai. Motema ya pai. Papa na biso yo asunga mwasi ne to linga mibala bongo. Mobalo ba okenda mwasi na elongo. Aobakisa en plus na mahamba mwasi na ye et puis na vie mwasi na baza même esprit même moral. Ndemo on a maître motema ya Karine n'est pas là. Bazara même moral. Même moral. Ezala bongo na couple za bongo. Boko kende liboso boko avancer ce que zake o aza la gauche o aza la droite et simbate donc ouais faut simbate bo kabwani donc la vie na bon kabwani et puis en tout cas dans ces pays qu'on y a beaucoup comme on plateau au col bani par rapport à projet pesé belé pour mère azo komakaka pour après bilan oh c'est que si même sous pesé azo komakaka yo bijou la reine yo oloza no ka naître okeka kokumi sanga bi bateka famille te famille nanga ndaku nanga ata na voyage na minute ata na tourner te mais non ndaku nanga omwende na voyage raona to na zonga na ndaku de ndaku nanga wena c'est ma maison c'est ma maison bino no na bino bien moni na sala yo nini voisin na ngai na defelo ko nini voisin na nga anga lukela nani voisin na yo voisine yo motema mabe bima la vie à la patrona donc drama elle était yo na ajo ya yo drama elle était en tout cas, comprenez, c'est l'ambiance des familles Bota. Na lingage non nzambe sola pe bien. Encore Mikolo. To bomba raka. Comme la sola suka, mama zo koma kaka. Mama zo koma nyose le kamalamu. Ba orphelin, ba veuve, ba bondela pona mama.
mpona mama mwana oyo mwana moke boye tomonaka bato baza na mbongo basungaka te me mwana oyo azodebrouye bateatre yango ndenge ekoma me azokanisaka bi oyo bazolobela ye bolamu yo nani oyo mami misama yo nani tokomi na suka baremerciement na banani posala bien napesi mama ani motema ya papa de Gaulle babi soki bomona nga semba boye mpo naliaka bio pa mama ni nyonso ezali bio bangomba ya Goma bambisi ya mai oyo bolingaka bamongo ekolo tu bose retrouve pa mama ni ya na are fulu na bandal mola na aveni mapezo wana soko oye biloko nyonso ya bio biso oliaka na biso bio toboya na biso tokesomba soko pa bavoisine po bavoisine bazalaka mitema mabe tolamba biloko emata fulufulu te ya kolia biloko bokola bana kitoko bana bandobela te nga banda na koma olia biloko ya mama nabela alisu te bana nga babela alisu te me tona nda olia biloko ya bavoisine maladi na maladi donc baliaka pondu te babi toza na staff maestro mwana mama ni na biso donc soko olingi mizika kitoko masanga kitoko oye na ope osali wenze na ovandi mpe omela mwa moko na yo oyoka mwa nzembo oyo olingaka tu ezali awa donc nalingi bino mingi ya Laurent Sokoko balobi ya Laurent Sokoko aza na mambo ebele oyo azosala na kati ya Luanda wana oyo ayebi PDG Pablo Kini ya Théo Zambrota vraiment napesi Prince Luamba nazaka muluba napesi Papa Kulutu Jerry Kobetox napesi Junior Nzambi yokanga Nzambi yango ya baluba penza napesi nazaka muluba muyombe do bo comprendre na mongo siko bo comprendre siko ba mongo balandeni nyonso tunga mama leki famille Bota toujours famille Bota pour ça numéro te poani pendant 28 ans de carrière bayebi numéro na bayebi na bango nga azaka na nzembo folemba bia tobota na yo bana vraiment ndenge nalingaki ezalaki bokano ya bokoko ekomama destin On se retrouve prochainement. Merci à famille Libota Belvi quand dit Poutine de l'écriture. Donc maman Koma merci pour nayo. Il y a ma maman, donc ça a vraiment plaisir. Merci à papa Kulutu, j'ai Kobetos, donc on a vu ça, Prince Luamba, Ibutu, maman chérie, on appelle ça Bambote, Kovoda, Demer, Demer Alibanambo. Toujours, on appelle si Moupécha, Mobutu. Babi Mobutu, babi mutana se, pas comme on quoi yo, a kokate, baolinga bakoka me ba ofente. Ke na malembe, Mobutu c'est ce ko kukuendu. Aigle, mwana banda la tongo esprit wenge. Aigle comme mtu mususu. Esprit wenge toujours. Donc nani Gomez. Moi si kitoko. Na bola ko ba problème Gomez aza na États-Unis na pesi mbote na États-Unis to na France na pesi mbote Gomez bengsanga peko na ya koloba good morning on se retrouve, merci d'exaucer. Merci de son engagement, c'était moi, donc la fille qui dérange. J'espère que Subinoa et déranger Binoa, on se retrouve prochainement. Au revoir, merci d'exaucer. Au revoir, bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli
ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.